Mbote manième déjà l'été m'a fait ce qu'ils ont une grande dame avec un grand GK na kata ko pesa ba son peu ko pesa conseil bande ko babo lingonza mama na pambolo na ibino to elisusu lelo na dossier ya Ibra. Les amis, les réseaux sociaux c'est ko ningana ko yinda Zaire ziki moto peli bin depuis hier et bato ebele ba moni ba misusu balandi peut-être hier. Et likambo ya ndeko na biso artiste et comédien vu de loin na mwasi na ye et kombo kimi ngai ndeko na biso ya mwasi bomoni libala na bango babalaki na mbongo basali coutumier basali religieux en tout cas fête ezali vraiment kitoko fête soki 2 ans ka ya pamba soki na ndimi kutu te 3 ans leki so en tout cas so baumeli 2 ans. Et ça va vous mettre ma 3 ans. Mais je crois pas 3 ans coquille, hein, quand ça va 2 ans, 2 ans et demi, là au moins j'ai voilà. Mais maximum 3 ans. Il paraîtrait les balles laisser Koufa depuis le bal est Koufi. Et bah monsieur a déjà 1 an, bah monsieur a levé Koufa depuis février, bah monsieur et année passée donc bref les balles est Koufa, bah le Kokana au bal les balles au Koufa. Les amis, en tout cas, nous avons vu de loin Mawa. Pourquoi? Parce que Toebi était à santé à frère Nabiso. Oh les amis, excusez-moi, je suis très fatigué. Et qui tu vas passer, bandeko, passe. Nazaro Boukana, moi, je viens en Angleterre, il y a des gars. Là, je m'apprête pour aller à l'église. Banda on a posté les tiers, donc il faut chaîne Elia parce que chaîne c'est grave. Là, Zalate, sinon t'es trop. Donc, quand les youtubeurs ne vont comprendre, bandeko. Donc, il faut mal vidéo de mawa. Tu veux bien ta santé en dégonabiso. Et depuis empoisonné, en tout cas, tous sont craignés pour sa vie. Batunia Subaïbaka qui vit de loin à Kufa. Batunia Subaïbaka qui vit de loin à Kufa, mais Nzamba Mouné, Nzamba Malamu vit de loin et a survécu. À l'école opération Mouné, tu as eu problème à Zagi Nango, ceux qui ont cœur, sous non, poison, tu as eu. En tout cas, Nzamba Mawana Salai Kendeko, depuis l'opération, les cas, en tout cas, ça bien que santé naïe. Et à se rétablir ça quand attendait to ibela kaye et bien oui batum so cause à rôle ka abeli à l'équipe opération ton problème to mais après quelque temps au monde que non quand même on t'a récupéré mais on a biso bandeko et santa vie de l'oisa et comment ka ndenge banda akoma kokonda tout ça nandinge lelo mambo menene komele personnellement na oki makasi bandeko tonga to perdre vie de nga kufa nazai na mwasi na mama bana bakabwana boto yebi pe likambo bakabwana la te na ndenge obala mwasi mi bale on s'est dit bon certainement entre les bonnes mais nan ndenge lelo comme sous le bale kufa boye et to yoka kuno ibratore boye na okeli vie de l'homme mawa bande wona ngai na okipasi déjà santé et comment otongisa en plus problème à cœur na baba ngambo boye to sambela mingi pona ye personnellement son asali émission oyo hein avant to meka koloba oyo singeli to loba s'il vous plaît prions pour Charlie to intercéder pour ndeko nzamba batela parce que mutako ko ya kufi et mba frère Antoine et traumatisme za carnivore te melia kanzoto souci za carnivore te melia kanzoto ntoko ko ya pebo ya mata kufi likolo souci likolo ya traumatisme likolo ya ba problème yango bandeko na osenga vraiment prions pour vie de loin et sinon te mabe makasi bandeko lisolo ezanini mwana mwasi oyo il paraîtrait azalaka déjà chéri ya Ibrator depuis bomwana et mobali na ye ya bomwana ba misusu ba lobino idego ka onde ye wana peu importe et quand de mambango ezalaka na circonstance moko bazali na ba pesos ensemble te na ndenge la fille akoma yi mwasi ya vie de loin bizarrement nto rande bazonganaka
bazonganaka elobata na alobango waze quoi to Koffi Olomide banga mutu oyo aza banga ex ya mwasi na yo ko banga mutu to aocheli to me banga mutu oyo azalaka mobali na ye kala. Pourquoi? Parce que yenda yebi yenda ba faiblesse na ye yenda po ya yebi bien ayebi ke no mpona zwa ye na kozwa ye na boye to yebi te longo ni neleka na ndenge Ibrator azonga ko bimana mwasi bato vide le bandeko na minute on to solo libala eza okufa bato musu balobi santé à vie de loin ndenge ekoma kotungisa apparemment performance ezalaka suspenza malonga te et lokola basa minene batondaka te ndenge toyoki il paraîtrait basa minene batondaka te basa minene boya na ko expliquer biso nga na monene te babi basa minene batondaka difficilement il faut vraiment mobile ozala penza mobile komona Ibrator omona mobile ya nzoto mike taille S balobi mikolo taille S ne makambo bupikeli ki bukundu et généralement bibala mike bazalaka ngo nango penza bazalaka nango et komona mama na biso ndenge za gobo bokoto mwasi ya munene ya mbiji kandi balobi ke basa minene batondaka te komona ye aza vraiment tout bien kilo penza parce que même temps vie de la balaka bon bino lobi ka ba minuki makambo basi batira vie de l'homme sur bana kotonga bazoseta yango alandini na mwasa munene wana ba vie de l'homme sur minuki makambo mais siko lelo ekomi ba masolo to komi koyoko donc Ibrator balobi yende mutaza ko sala musala penza malamu lolenge longo bani yango bomoni mwasa ko ayo kotika Ibrator na été na ndenge libale kufi bande onanga mambo esa passer na éviter que le Seigneur nous aide. Je sais pas eza mingi na ozamula ite mais na peut ça conseil na ko peut ça conseil bande ko tala libale ezalaka j'ai d'enfant te libala bomona na libale ezalaka engagement sacré bato belle ba kota lifelo likola mabala bomona ba mabalo e kotsa bato belle lifelo ba mabalo bomonaka. Il est écrit que les lui conjugales soient exempts de tout souillir. Moi je conseillerais, j'ai toujours conseillé, j'ai toujours dit aux femmes, sur la réalité au vivre dans libala, aux a intérêt à tricher, malamu boma libala, pour vivre na yo, vie na yo. Boma na o libala, ke wana mobali me obima libanda, ngana benga double péché. Osumuka deux fois, osumuka envers Nzambe, osumuka envers mobali wana oyo opuzo ko prétendre ko linga soi-disant. Et non seulement ça, yo mo mitana bakaka parce que tant osala ngo il faut ko se rassurer que ba mona ngate. Osala ngo ko ba o mona to mitana pasi na bakaka, malamu boma libala. Tu es libre de faire ta vie. Les amis, c'est méchant, c'est vraiment méchant. Oulala na mobali mombe to moko. Natongo bolamukia comment chérie comment était ta nuit bisous na bimi na ke musala OK d'accord à plus mobala ke ina ba moyo wana yo potikelo ko sukolo bungami obimi OK kuna ba tumbi yo pa mutu mususu kuna polo bino mutu on j'étais mais pour après ozonga na butu mobala no ça va les journées c'était vous faites comment vous ça la monde nyo évitez mais que c'est ni pardon. Nzamba sunga biso, c'est méchant. C'est méchant. C'est vrai, nabamabalo to mona ya plein de réalités. C'est vrai, il y a de ces réalités là où que divorce est une solution. Na bandenge moko boy, na olo banyon sauté. Mais malamu boma libala. Bande ko citation à vie de loin et zo sanga pasi ko mona koyeba comment est-ce que de quoi frola ki liwa na pasi azaki nango elelo mambo comme ndenge komi to bondela ponaï. Prions pour notre bien-aimé parce que personnellement na oka epasi mutako ko ya kufi et pourtant confident mobile les amois sinaï
confidente ya mobali ezaka mwasi na ye. Na ba moment difficile moto a mieux placé pour soutenir moninga ezaka partenaire. Et toi, une personne déjà ou a un problème de santé, tu viens encore le léser et puis na likambo nini, na likambo infidélité. Vous savez ce que ça fait? Que tromper moninga. Vous savez ce que ça fait? Ah, bande onanga. Nana passe na motema, je manque même les mots, mais bon, que voulez-vous? Ya mokili. Courage na fille de loin. Ma prière est que nzamba pe so makasi et au surmonter réalité au. Et c'est vrai ça ça biso to yango lelo. Mais déjà ba mikolo leki on a parce que ba lobby que même si bazali ndako mo vie de loin savait que Ibrator couchait sa femme. Na habité abandé ko digérer nde nini. Courage na Charlie et nzamba pe so makasi. Apesa yo vraiment makasi et surtout et musuni moko peut-être roya ko supporter na ba moment ya faiblesse boy et basa malam baza basa malam bazali okutuke mundu ke beta rasute to il y a pas longtemps na auto sala émission moko et na sur ma question il y a pasteur Charles normalement fallait qu'on azongi la malendi sur na ba mafinga ndele kaki côté musu ça fait mal les autres ba essayer mutata l'émission te ka po monika ba tie miniature Charles ba me kona titre ba dio finga yo yango bomoni na tchara penja sous trop te biloko ya bostra et pourtant ya ba malende ici et bandai ko sunga bato ebele na mona mama mo na bato batuna ba mituna alobi mobala kota ndako soki 3 ans mobala bela lala na sibande ko mama na ba malili ya poto pour les meilleurs pour les pires avant da mona bato et bon siko yo mobali nzoto zo sala na maliki zo sala penza ndenge sengeli te parce que yango de sango to yoki vu comme on appelle s'entendre on a besoin de comment bon probabilité aux appels à la sol ce que l'eau est routine donc nous mal bande on a sérieux est-ce que tu l'ingana ka pour un sexe nzamba sunga basi atangwa suko ouais 21e siècle nous to ebité basi penza et pardon hein niveau le koso basi ba komi nango pardon yango boko bomisaka mibali kuna yango boko bomisaka mibali. Abonnez-vous massivement sur MDGDT si c'était votre première fois. Et quant à moi, des bonnes choses à vous, que le Seigneur vous bénisse. Et merci beaucoup. Moi, like, mon commentaire, moi, si je suis ça va bien. Tout le monde a une balasima, plus au revoir.